Bonjour Pé, bonsoir bande konanga lisolo Congo. Bo s'abonner, bo like, tokoloba bo solo et kosi kolabino ndenge na lobaka. Kaka na émission yo. Oya kolela. Kaka na émission oyo. Tokoloba organisation na mboka poto. Esalemaka ndenge nini? Elekaka ndenge nini? Na ba feti, na ba matanga, na bisengo. Esalemaka ndenge nini? Es batu o ba organisaka COP parce que pas manquer comme COP. Es ba chaka cotisation to ba chaka te. Bokoye bango kaka na émission oyo. Na émission yo. Bokoyeba es pona Kongola sunga moninga. Ezalaka na intérêt, to ezalaka na intérêt te. Es Toyambi Fiston Mweni oyo tolekaka na mission chaque fois soka bi papa na moni na sala boye na bi papa chaîne wana ezali ya yo pona nini oleka te yende toza na lelo akoloba bosolo ekosikola bino mbote papa Fiston mbote papa Bobi Batantu mobali ya Niclet Tungu. Lelo na yambio neti mosali ya Nzambe te. Lelo na yambio neti mwana poto. Lelo na yambio neti ndeko. Pona kokende mbango parce que chaîne epesi biso minute moke. Nalingi koyeba organisation nanu yango moke lakisi nini. L'organisation, normalement, c'est quelque chose que bato bavandi, basololi, s'organiser pour na sujet moko songolo, pour na eloko moko songolo, ya likambo yo bango bazali na yango. C'est ce qu'on appelle une recherche approfondie sur quelque chose qu'on va faire ou qu'on devrait faire. Et nous devons s'organiser pour chercher des pistes, des voies et moyens pour décanter. Yes. Ok. Donc, esengeli to vanda pour te to solola to bongisa lolenge kani to koki kokende na likambo oyo to kosala. Ya lokola mwasa mobali amoni mwasa lingi kobala. Ya mokende kobala esengeli yo kende kovanda na mwasi na yo bo solola bo bongisa organisation eza ko bongisa ya makambo yo bato esengeli bango bakina kosala. Ah, na sepeli wana ezali vraiment eyano kitoko. Mais motuna nanga mosusu ezali mais tangu bino bosala ka bosangisi boza kosangisana bosangisi batu bobito sala boye boche mutu boche pena mikila mosusu babio kozala moto ya mbongo okosimba mbongo alisano yo mosala na yo komema biso yo mosala na yo ezali discipline yo mosala na ezali kolandela makamba mosolo e arrivaka ndenge nini neti na bamatanga es bato wana boponaka bazalaka pe na droit ya kotia cotisation te. Merci mingi papa Bobi Batantu. Problème ezalaka boye bato wana pe baza na droit kotia cotisation po ete baza lokola yo na ngai to baza lokola bato baza na Paris wana me likambo ezalaka esika wapi bato bavandaka pona ko kamba oyo ezali milulu to posa wana bamonaka nete bango basi basali musala ekoki bakoki koparticiper sur le plan financier te bato bakendaka koparticiper na misolo na bango baza bato animé de bonne foi po ete ebele bapesaka te yango monaka bakendaka kotelemela mingi mutu alingi koya na opposition na opposition soki mutu aya alobi te nga na lingi oya kopesa mbongo na ye soki Bobi Batantu apesi 100
bokomi na motoloko bobi batanto apesi 100 bayebi ke tango bakokoma moyen bakoma bakomona bango na se wana pe ezali te po ete bango bake na kopesa te. Bon, sikoyo en fait eloko nini esalaka bato bamituna motuna cotisation yango elekaki ndenge nini esi balie mbongo ekoza mpe balie mosolo te ya solo tata makambo wana nde omonaki neti biso na États-Unis ezali kosalema partout na poto mobimba. Tala makambo utaki koleka na ndeko na biso mwasi otaka kokufa. Yo yambaki mukolo matanga wazali mobali osolola na ye oyoka ye. De même omoni keno na kata makambo wana incertitude ezalaki. Mais na kata incertitude wana lokola bato bakonsideraka bato te balobaka biso toya poto kala. Biso toza na 9 ans, biso toza na 15 ans, biso toza na 20 ans, biso tozali bana poto akala. On dirait ki mwana na poto akala. Tango yo yaki azwaki mutuka peso mbala moko abandi kotambwisa yo. Nzoka yo memaka semulu na mutu okebana no bake na kolia. On dirait tango koloba na ye poto kala yo kobanga kipoto ne akala. Abosani ke mutu na mutu asalaka vi na ye. Akosala nini? Tango mbongo ekoti bango bayibi na kotosa pe na korespecte batu te kotia kombo batu nyonso bapesi misolo kotinda na groupe botala batu na bapesi mongo bango yeyo biso pe topesi mongo na biso bakombo na biso yango batu bakena kosala motoloko wa calcul balobi ete ya solo batu bapeki mongo yango yo ebimi boye bango bongo te bakopesa biso liste wana te ezakaka bongo ekotaki $1000 boye bela kaka bongo esili bangonde bakonzi. Est-ce que eza important ya koyeba ba liste nani apesi te? Tata, eza l'important koyeba nani apesi ba mususu bapesi te pona nini? Soki tomoni bakomi kombo tel nzungu apesi 100 sani apesi 100 ekomi 200 te kiti apesi 100 ekomi 300 te olutu ya mama wana epesi 100 ekomi 400 te okoyeba na kokalkile mutu na mutu apesi yo moko kozwa monta mbongo wana. Et puis tokoyeba keno bino pe bato oyo bovandaki mpona kozwa mbongo bopesi to bopesi te po tokomona bakombo na bino ekozala soki eza te toyebi keno bino bopesaka te. Est-ce que ezalaka pe important kokoma apart makambo lobi wana est-ce que eza vraiment capital pe batu bayebaka nani oyo apesi nani oyo apesi te? Oui, esengeli koyeba nani oyo apesaka na nani oyo apesaka te. Pona nini? Po soki boyebi muntu apesaka ekosunga bino mukolo moko ata azwi pe likambo bosala nini bopesela ye po aza muntu eliaka na batu pe apeselaka batu oyo apesaka ye te oyo apesaka pe te bokosunga ye mekokende koloba na ndeko yo tango makambo elaka bato piaka te tokopesa te tokopesa membala sima yo posala nini boteyi ye biso bana na nzambe toteyaka muntu bokoyeba koteya muntu lolenge nini soki bino nanu bolakise mabe na ye te talalaka yango oyo yo banda bato nyonso bapesaka yo piaka te. Mais sikoyo en fait tokende mwa moke na lombango remède nini kisi nini okoki kopesa pona bazwa lobiko na makambo etali ba organisation ezala matangi ezala feti ezala makambo mosusu o ekomaka na bamboka poto? Papa Bobby chaîne elobaka busolo chaîne tovandaka to sololo pona chaîne tolobaki no chaîne kaka busolo tokoba busolo soki yo lobi busolo te okoleka na chaîne te ata mateya pe soko lini kote ya awa il faut zala na mateya ya solo. Problème ezali nini? Esengeli batu nano bakende na kokende ko respecter baye mususu komienya baye mususu kesengeli bato bapesi mbongo na bango bayebaka busolo na mbongo na bango wana soki baleli balobi mbongo na biso tomoni clair te okoloba nini bato batelemaka 12 heures na craft bato batelemaka 10 heures na farmland babukanaka misapi bazwaka opération te mbongo na bino tosaleli yango boye bato bapesaki liste na bango yango topesango na Facebook topesango na WhatsApp topesango na ba groupe botala muntu amoni kombo na eta sala nini aya
wana elingi aloba nini boke na kotosa bato bapesi mbongo na bango me ntango yo olobi ata balobi bakosala eloko te yo za nani yo ko nani mpo oloba bakosala eloko te epui ntango olobaka topesa tan topesaka wana yo kanti tobangaka yo koma epa nanga mokolo mosusu na kopesa ata 100 ata 50 tobangaka yo te nazwi kimia papa nga eloko olobi wana biso nyonso tolandi ekoki kozala bongo mpe kozala bongo te motuna mosusu akoyela nga na motu na ndenge makambo esalamaka na poto eske ekomaka mpe balobi topesaki 20 kuna topesaki 30 kuna bandeko na biso ndambo etikalaki yango eske ekomaka mpe tata ekoki kokoma na mbala oyo po ete nga ndeko no na telemi na lobi ata batongi nga na nsima mikongo esi na lobi bakosalela yango mpe yango parce ke esengeli batosa eza mbongo na bango te ezali mbongo na biso ya pasi matango elekaki ya liboso oyo ndeko na biso mwasi akufaki biso basi na ndako bosabone bolaike na lisolo ya Congo tokoloba bosolo ekosikola biso 63501 Kirciville baloba basala koboni balobi bosolo papa koba biso basi na bandako tata me basengi mbongo yanga mbongo natambolaka nango na poche nalobi ndeko nanga mwasi akufi nazolela ye na misolo na ngai nazwi misolo na pesi bato bayebi nga na mboka oyo likambo nyonso eyaka na mboka oyo oyo etali mbongo soki baye koluka ngai ebimaka 5 moto insiste mpo nga nalobaka biloko nyonso ya mokili ekotikala na mokili eza lokola bato mosusu te meka koloba ndeke tata pesanga mbongo $2000 na ozongisela yo réponse ne kozala na poto bakabaka mbongo te na poto badefisaka mbongo te soki na defisi mbongo esengeli opesanga intérêt parce nasalaka makambo ya babiye toza wana te nde toye kolobela lelo bala nsima tokolobela yango me tika na ye biso tata soki olingi kotosa bato esengeli oloba nini busolo omiemia mpe bato bapesi mbongo na bango olakisa biso mpe oyo ezali busolo na makambo mbongo na biso wana nde esalaka keno bato bazwa makasi mbala oyo mbongo epesami ebele te mpo na nini mpo mbala elekaki balakisaka biso busolo te mokolo mwasi alobi te bapiaki nga mbongo bayaki kozwango lisusu epui mbongo bapiaki nga ezalaki moke bango bazwaki mbongo ebele bato batuna te bato baloba te bato bana raison koloba te parce que bino boya potokala bongo emonana clair te me mbala oyo mpe nga nalobi te lokola mbala liboso elekaki mabe lokola maponama ya Congo makambo eleka mabe eleki lisusu mabe mutu moko alobi te lokola makambo eleki mabe mbala oyo bokomela biso kingandi mutu nyonso akopesa biso mutu nyonso akopesa mbongo bokomela biso liste mobimba wana botindela biso tomona nani apesaki te bango baboyi papa koboya baboyi mbongo esekei kokende mbongo ekei oyo etikali mpe toyebi na biso te nani apesi ayebani te nani apesi te ayebani te mais papa bato baza kolanda na lisolo ya Congo na Kirciville 63501 mais okoyebisa bango nini na lisolo ya Congo oyo amoni likambo yango ye mpe ifo akoloba lisolo ya Congo ezali wana ekoyamba moto nyonso tokoloba kaka bosolo ekosikola bino mpo na nini tokende liboso te eloko nga nakoki koloba na bandeko na biso ya Kirciville eza ke totika te bamalmenaka biso ntango nyonso totika te groupe skill ya bato moko boye bamisalaka comme si bango nde balaka na monopole eza mutu te na poto biso nyonso toa bana poto elobi boye elobi ke soki ozozwa mbongo matanga tolobi na bango te mutu apesi $200 bokomela biso na liste mutu apesa ata $10 bopesa biso liste botinda yango na bapage publicitaire na bagroupe na bawhatsapp na bafacebook po toyeba si réellement bino mpe bopiaka mbongo bokoyeba bosolo ekosikola biso papa na moni eza na kanda makasi
Deuxième partie émission oyo ezali bokoyeba bosolo ekosikola bino na kati awa bokolanda makambo ya bia poto na kati awa bokolanda ndenge nini badefaka mutuka bosolo elobami ndenge nini bato wana basi bamonani deja koyebisa bato bosolo ya kozwa nyonga motuka bosolo ezali tata likambo mosusu oyo ya babiye yango nde esengeli tovandela po ete maloba elobamaka kaka no nasungi yo eske bato oyo bayaka na nyonga biye wana balobaka ete bino bosungi bango to bayaka kolela milelo na milelo makambo nyonso ekotandama po oyo eza chaîne na busolo moto amoni ifa ko intervenir tolobi bato wana bakoya bakobeta masolo biye es basungaka bango to basalaka nde bazwa pe ba bénéfice na bango ekoyeba na kakawa kibonemi ebele ya mboka ki civil ebotami kaka na oya futelaki intel asiliki wana futelaki ti toza na 95% ya binemi ata pesho mbota solisaka yo te kaka pona makambo oyo yango nde tolobi etanke bana na nzambe tolobaka bosolo esikolaka biso tokoya tosangisa tokoma moto moko na koloba bosolo yo na ye boswana nini pona kaka kati mandefu atie tentire oyini ndeko pona kaka ndeko wana asomba Chevrolet pona ndeko asomba Chevrolet pona ndeko asomba Dodge pona ndeko asomba Camaro donc tokoloba ngo tobongisa papa tokoyambo na deuxième émission eza vraiment important tokokoba vraiment tout ça analyse approfondie ndenge nini toko aider communauté oyo et kende liboso. Merci beaucoup papa Bobi Batantu. Tozala na pona koloba kaka busolo. Bientôt na ko lancer ezali série Bogota lango na lisolo Congo. Ozo lobela sur les mariages et les conséquences des divorces. Et kozala tourner na ba langue nyoso. Je parlais beaucoup plus en français, en lingala, en anglais, en espagnol. Ne vous en faites pas. Trains en marche. Bokolandango lolenge sengeli. Ils appellent une série moko kitoko makasi pona ba mama poto, pona ba papa poto. Et kozala trop bénéfique parce que comité zamouné nezali ko s'organiser pona ko soutenir ezali série wana série télévisée. Merci beaucoup. Kotisaki mikanda ba pesi biyano biike ba misusu nde ba chembongo belé ba 1 million ba 2 millions de dollars kaka pona likamwana esalema oyo komi Hollywood te bolanda biso na lisolo Congo bo s'abonner bo liker tokoloba bosolo ekosikola biso na pesi mbote na beti oyo ya papa Fisto Mwenyi Nike oya Bobi Batantu na pesi mbote na Mika Paswa oya Jo na pesi mbote na Chala Mama na pesi mbote na produit belge bo s'abonner bo liker oyo bosolo ekosikola biso bye.